perfectionné puisque ça Bonjour, bonsoir, chers internautes, bande Konyonso, Balandi, émission Labino, Bomesana Kolanda, 3 Exa Production TV, Net, Ebsakibino, Toza toujours awa na mboka ya Mbanza Ngungu, Bipai Oyo Tozali awa, Tozo Sala, ba tournage na biso mikolo, Bomuno Lenge Tozo Laksabino Mbanza Ngungu, kasi lelo, Toye Kolaksabino, Nzela ya Nkamba, Toza awa bongo na bifurcation ya Loma, donc Bomoni, photo ya papa Simon Kimbangu donc toza na bifurcation ya Loma toza na entrée ya Nkamba na bifurcation ya Loma nde tozo banda awa inde tinkamba donc merci na bino tout bolanda merci na abonné tout merci na ba téléspectateurs nyonso merci na communauté 3 Exa Production Mobimba et pourquoi pas merci na ingénieur Augustin Kandinda le Muluba le plus civilisé du monde na ngamoko na zali boso caméra na bino papa Sano Bakala Kuba équipe technique Mobimba auto voyage nango te uti nango depuis Kinshasa to komi nango ti awa na mboka ya Mbanza Ngungu merci pe na bande ko mususu ya équipe technique oyo batikali na Kisasa à par rapport ya budget papa Kowe Michel Fabien Josué Ali to pe sibino bambote belo wana équipe Mobimba 3 Exa Production TV. Merci na bana Mbanza Ngungu, merci na bana Poto, bana États-Unis, bana Belgique, bana France, partout. Vous êtes dans le monde. Donc bolanda bana Nkamba to bengi bino boya bokota. Ah to na bifukation ya Loma awa na ville ya Mbanza Ngungu. Nde tozo banda awa, tozo kende inde ti na Nkamba Yerusalema tozo laksabino Nzela. Donc voilà, merci na papa Freddy Kalidja OEP à soutenir Bisso et Tokoma à la ville de Mbanza Ngungu. Merci na papa Paul Mafuta OEP à soutenir Bisso Tokoma à la ville de Mbanza Ngungu. Merci na papa Ricky Bazika et Japana et na maman Zeldondo na Londres. Merci na Alain Panda Topesho Bambo Tebele. Merci na communauté 3 Exa Production Mobimba et papa Guy Mayala. Voilà, awa, nankamba, voilà. Bomoni pancarte ya papa Simon Yango. Donc voilà, merci na papa Guy Mayala, na maman Marie-Louise depuis Paris, Balandi Mounene, Yabiso. Merci na papa Nabiso Agostino Louvangadio, na maman Kati Louvangadio et toza déjà tozo Kenenkamba et pourquoi pas na papa Nabiso Gaï Kalamabi Aboma Soldat, na molonga na maman et Bijou Mabuta et Boza Telme Belé et papa Gervais Louboya na Royaume-Uni Bambo Tebele. Pourquoi pas na Emile Mweni depuis ONU britannique Emile Mweni depuis Manchester moi na ONU britannique to pese Bambote maman Jolie Mbungu depuis Paris to pese pe Bambote Belé et qui en Joachim Yelengi, voilà. Moi la mabele, moi la Mbanza Ngungu, toi la Mbanza Ngungu, Joachim Yelengi, te pesiope, ba mbote bele bino ba inos totangite et tozo continuer toujours to bandia wana bifurcation to keti na mboka ya Nkamba ya Yerusalemi bana kimbangiste nyonso to dédier émission oyo pa ya bana kimbangiste nyonso boko tabo aimer bo partager. Merci, on se retrouve après. Merci beaucoup, chers internautes. Alors, to Kei, to Bandinzela na biso, on est bozomona, to zabongo na quartier Loma. Donc quartier Loma, bana Loma nyonso, to pesino bambote, on est sozali quartier Loma. Awa na ville ya Mbanza Ngungu ezali entrée principale ya Nzela ya Nkamba. Donc mutu nyonso oyo azokende Nkamba okubanda kolekela awa. Donc soko leki awa te moyo koma Nkamba eza te. Donc voilà, tout le monde a quartier Loma peut ça fait un moment et belé et bandeko belé pe batika ba voyage bana Loma belé pe ba kenda ba mikili ya poto et Loma na bino yango yo et voilà toujours continuer toujours awa l'émission na bino 3 Exa Production TV. Merci à beaucoup à notre maman
maman la biso, maman Marie, chérie Moulanga, Bambote Belé, merci mère na ba prière, merci na ba encouragement et maman la baby, maman na G-Life, maman la G-Dom, maman Augusto et te pesio Bambote Belé depuis Mboka Kinshasa parce que tout ça on a on faut depuis Kinshasa donc te pesio Bambote Belé, c'est le Nzembela, Fumu Kimbangu bakolo garde miding, moninga jidika lipumbu et bana Bruxelles à Tongo au bomono ba utinkamba donc jipo wana bozomono utinkamba je peux subir Bambote Belé ah tous aka bongo na quartier Loma donc bomoni quartier Loma mais comment oh nyos tous aka na quartier Loma. Voilà. Ah, tu vois, petit Wenze. Toujours dans Loma, quartier Loma. Donc, tu vas toujours dans le quartier Loma. Et toujours continuer, toujours émission. Merci na abonné. Merci na communauté 3 Exa Production TV. Et merci na bino tout. Oyo bolanda biso abonné na biso tout. Bana ya Nkamba, bana ya Papa Simo Kimbangu. Bana ya Loma, bana ya Mbanzangungu et te pesi bino Bambote Belé so matibo ke école na biso Salam o ba ebe école Salam batanga pe école Salam école la technique ya munene na Mbanzangungu école Salam donc oh école Kimbangiste biso susu yango ya Loma donc eza Kimbangiste ya Loma etongami lisusu nga natika yango ya Mandalala nga natika yango Mandalala namoni clôture mpe koti natika yango na clôture te vraiment félicité donc église Kimbangiste ya Loma donc oyo eza église Kimbangiste ya Loma nyonso to wana Loma. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Bandeko. Merci aux écoles, école Kimbangiste. Donc, école conventionnelle Kimbangiste. Voilà. Ah, école Kimbangiste à Loma. Voilà. C'est que, voilà. Tourner au tic à Loma. Et. Voilà. Voilà. Parce que tout le monde est à Loma. Ce qui est nécessaire, c'est qu'on va affronter vers village Nzoum. Voilà, merci beaucoup, Bandeko. Et Natiki Bino. Tokuta Anabino, ce soit après. Et. Après village Nzoum, entrée à Christ-Roi, on a de l'équipe. Ah, boda. Ah, ok. Et quoi, Mouki est entré en haut?
Banzangungu yiputwa Kongo, Banzangungu suicide ya Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba babuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, Banduga luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja mufuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Sandu ya ngungu, sandu ya mwenya, Mingula ngungu kaya kya sandu. Ima biandia ye ko biambuata, ko biansadi la fete biowana. Awa tokomoke siko vers village Nzundu. Bobi koto tutotika ngo zala zamba tozo robuka ba manga kotoyo. Donc mais tekami za souté donc mapango tekami ekomi vraiment l'homme benani donc koto tout biso to no lia ba manga koto ya zamba bolongwe mapale bokangana ba depa dame ba manga nzeta mutu te bakolo mboka lia na yo na nzete me kotia na bassin to me mamanga lia na grandeur ya libumu na yo. Sengo Moka, Abelinganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamajan, Gilles Benga, Bouda di Lombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finga, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Yese Boniface, Alicide. Thomas Simba Kisalu.
Manzesa. Allô Florent Vadia. Thomas Simba Kisalu. Allô José Kandebe. Luka Franklin. Massaoua. Thomas Simba Kisalu. Bandeko nyonso balandi bazolanda biso voilà et tozotambola tokomi na village Nzundu bayebi village oyo village Nzundu donc tozaboko na village Nzundu donc tokontinue toujours na Nzundu voilà village Nzundu hôpital général Boko Kivu. Inaja kumitungi kusonga jo matokolo zangu le malu kwetu kwenda manukalu zangu le malu kwetu kwenda kwetu Mungu kwetu tukwende manza Mungu pataja mvua kwetu Mungu kwetu tukwende manza Mungu pataja miase Mungu zakazikale una sitade ya muta. Beaucoup chers internautes. Merci Bandeko Valandi, merci Nabino Tibo Landabiso, merci Nabino Tibo Talabiso. Voilà, nous sommes toujours en route vers Nkamba. Merci Nabino Tibo Talabiso, merci Nababone Nabiso, merci Naba Fidèle Nabiso, merci na communauté 3 Exa Production TV, Mobima Oba Talabiso. Voilà, on dit Nabango Yango, il y a le grand marché Nabango. Awa bayako sangana ka batu bautaka ba village ya kati batanzundu bautaka ba boko kati ba osangana na marché na bango donc ya nyonso dans le village Nzundu voilà merci et na bino tuko tala biso merci na bino tout bozolanda biso partout bozali na monde topesili na mbote na bakimbangiste nyonso baotala biso parce que tokende na mboka na bino tokende na mabele na bino. On est ensemble avec vous. Mote, Amingi. Kamote Kieno. Kamote Kieno. Voilà. Kamote Kieno, batate, ba mama. Et tukuluveni mote. Tukuluveni mote. Papa Kimayale yandi en Congo. Et la maman Marie-Louise. Mote Kieno, mote, tukuluveni mote ya zingi. Binotu oyo bozolanda biso komawa tozokobaka toujours et tozokontinue toujours nkende kaka toujours et na motard na biso mokumbi kumba boda ke masala ya tango ya banchik donc tozokobaka toujours ende motu azotambusa biso. Voilà. Ah, tout le monde terrain, on a balle, stade Navango. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci, Nabaye Nyoso. Bolanda Kibiso, depuis Loma, si tu commis à la village Nzundu, et puis tu as progressé, et le village Moussoussou, et l'andi biso après village Nzundu, et Potokoma, si tu le cas, Bamboke Belé, Bagombe Matadi, Tokomati, Bankamba, voilà. Tozokoba et Tozokende Kaka. Merci Nabino tout Natiki Vino et te découvrir le sous Nzela Yelu Salemi, Nzela Nkamba, ensemble le Nabino et à chaque mboka Tokobandako Koma et ceux qui n'arrivent pas mboka en athée, Tokobandako Tuna, Sarabino, Tokobina Mboka Intel parce que ils appellent les abonnés Belé Bolanda Biso. Bamboka o tozoleka ezali ba village natal na bango ezali ba village origine na bango il faut ba mona yango pe donc ba source na bango parce que biso ba congolais to wana ba source to wana ba village natal na biso donc ba village ba famille na bango pe ezali awa donc etant musu pa uta awa de village qui sasa aéroport azana mboka wa azali donc yango tozolakisa donc nzamba azana ba grâce à ça la nzamba qui parata lokota batu bipai na bipai donc bomoni tozoleka toujours on est ce que ezali mboka nini et
Voilà, merci beaucoup. Et na tiki bino et na oye la bino lisusu. Après Mosi sole tatu ya. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Nous les a toujours moulaï. Awa tokomi bongo na village Kiemba. Et donc, Awezali Kiemba, Zalipe, Mboka, Awezali ba siège pe abata Kimbangiste. Tout le monde kuna ba ton église Kimbangiste ya monene, bomoni simananga ba komi 100 ans. Donc après 100 ans, il y a église Kimbangiste ndé ba yaki kotonga Ngizulu, Yambote, va Vundulu, voilà, Ngizulu Kiambote, Vangindulu Kiamfumu, Yisu, Vakiemba, Boel Malamu, voilà, merci donc, tout ça, bongo, na Kiemba, merci, Bomoni, tout l'axibino, place, tout ça, donc tout ça qui découvre en Kamba. Voilà, merci Naboda Boda qui chauffeur à zone Mabiso, merci l'ingénieur Kanino Augustin, le Moulouba le plus civilisé du monde, tout ça on est toujours ensemble, vraiment. Boda Boda qui est voilà, voilà, Boda qui est voilà. On est ensemble, merci beaucoup. Et Tokutani, na village Zolanda, qui te connaît ensemble. Tungwa. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et à Tokongo, mon village Mbanza Tungwa. Et bien, vous avez village natal Labino. Tout le monde penda comme Kitoko, Mbanza Tungwa. Donc, Mbanza Tungwa. Vous savez ce que Kolondako. Donc, Mbanza Tungwa. Donc, village Mbanza Tungwa. Merci Nabino Baïnonso. Et Bosolanda Biso, Bino Batinonso, Bokotala Biso. Beaucoup de personnes sur l'église, Kimbangiste, il y a Mounene Awana, Mbanza Tungwa. Donc, Mbanza Tungwa ville. Après, tout le monde est dans le village Mounene. Tout le monde est centre médical dans Mbanza Tungwa. Donc, village Mbanza Tungwa. Voilà, oui, bien, c'est village natal Nabino, au le Karango, tango Kendarankamba, au Yawa, au Vandawa. Donc, village Mbanza Tungwa ya Ngoyi. Donc, Tozokoba, merci. Santo Thomas, Santo Bukamona, Santo Bukakutila. Merci, Nabande, tout le monde. Bande wa Canada boza tellement belé, bota biso bande wa États-Unis boza belé, bande wa Bruxelles, TV moko bate belé, donc ya ko sakala te bana ba ore la télécommande na papa, donc TV moko bate belé et toujours le village Mbanza Tungwa malgré tout et Tokitite, mais vous avez quand même Mbanza
Tungwa donc tongoma donc moninda kumonga munene wana esalinga bien donc voilà toujours continuer toujours toujours na Mbanza Tungwa et toujours kende kaka vers Nkamba tobaki tokolakisa bino bamboka nyonso oyo ya minene ezali awa voilà oyo voilà oyo tomoni école bana classe wana voilà babimi récréation donc oyo noki noki voilà noki dans le village noki nzela eza molai oyo Kofi ayemba nzela eza molai merci na bino tout botala biso merci na babone na biso tout oyo bapesa biso confiance bazalaka wana toujours bokommente mission oyo olandi yango depuis pays nini depuis ville nini vraiment partage yango mpe na bandeko mosusu batala bamona lolenge mosala toye kolakisa bino toprometaki bino mpi toye tozolakisa bino biso tolobaka mpe tosalaka donc tozokoba toujours merci na baabonné na biso merci na bafanatique na biso merci na communauté 3 exa production tv famille na biso ya 3 exa topesi bino bambote merci mpe na bakonzi oyo bamesana kolanda biso topesi bino mpe bambote ebele biso toujours tozokoba tozokontinue kaka tozopusana tozokende vers Nkamba bomoni bamboka oyo tozolakisa bino na nzela merci natiki bino tala lisusu nzela oyo malamu bongo na kozonga susu après na village mosusu oyo ekolanda biso après village Mbanza Tungwa village Noki tokoyebisa bino susu soki tokomi wapi Lusanzu ya kimuntu kya kungene Kongo weekena kiaje utulanga musa kuyendwe ngampasi wasituswa kwa makanda makaka ngeiwa bungulungu nona kia muntu ndwenga weiwe naye kadena jambiko kanti fofandinga kwe sundidi beni lusantu yeki muntu kya kuneye mwana Kongo kwa vila kene vutulanga mbuza kuyendwe ngampasi wasituswa kwa makanda makaka
ngiwa pongolongo na kia muntu andwenga kuiwe na ye yewa pongolongo na ukitala nkundi kwewe na tufutuka vana twadila kwanga ivana kwa sisilanga muzeto ngewa pongolongo na ukitala nkundi kwewe na tufutuka vana twadila wiki ivana kwa sisilanga muzeto ukitale engene komo ukitale Leon Lukau top 1 ukiubusa engene komo ukiubusa mukoko samba mutabalekye engene komo atuma tubwana ngenzo nja kongo ukiubusa engene komo ukiubusa mutakinta udi lunga balekye engene komo ukitale Iber Vitamona ukitale ukiubusa Mbuta Silvangi Rafael La lungwa stulunga balekye engene kokongo Pierre Kabangu talanga kangwe engene kokongo Kikongo iminga bapongwe engene kokongo Jazadime talanga kangwe engene kokongo Juzimbe melongela batwe engene kokongo Jose Mambuini talanga kangwe engene kokongo Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Toujours, continuer toujours. Nous allons en Kamba. Et awa to leki ba village belé. Chiko awa bande konanga bo tuna tozapi. Bomo na mai munene simanangai. O logo la mai na gisa sezala kapete. Na mai moko ya Njil Brasserie. Manji balukaya ba mai mo ya boyi. Siko yango yawa yango ekeichi boye o abengango maya Louise Loise voilà oh maya Loise donc a toi na point ya Loise na entrée ya Gombe Matadi donc to kota village Gombe Matadi donc a tout ça bongo na point ya Loise donc bomo na mayo nyonso bozomo na o na point ya Loise c'est l'ob information tozi sur place babi mayo soki varié quand ne bomo nango boye mutuke le gâté moto le gâté donc courant peu oyo alimentaka Gombe Matadi et utande na mai oyo ya pont ya Loise. Voilà, merci et na papa Freddy Kalidja mwana Gombe Matadi balobi tokomi à bientôt tozo zala na Ista. Merci et na communauté 3 exam obima merci na boda ke le moteur auto tambouanaye merci na ingénieur Augustin Kandina le muluba le plus civilisé du monde o azana biso merci na ngamoko papa Sano bakala dia kuba akilase o tozo tambola voilà bomoni mai munene to ko le kabote site kitoko ya munene donc on na pont ya Loisi mai ya Loisi siko awa to kende siko to kota sikoyo et Gombe Matadi merci na papa Paul Mafuta merci na papa Freddy Kalidja merci et na maman la biso Jolie Mbungu et depuis Jolie Mbumbu depuis Paris merci na papa Ricky Bazika Japana na maman la biso Angèle Dondo pourquoi pas na mon vieux Alain Panda et Motena Augustin Yaogi
ogia mbote ezokima mavelu tete mbote na yebelo zotala biso depuis pays ozali mbote na Joachim Yelengi Yelenge te pesho bambote Joachim Yelenge mbote mingi na Emile Mweni na depuis Manchester City mwana oni Britannie pourquoi pas papa Guy Mayala na maman Marie-Louise te pesi bino bambote papa Guy Kalamabi aboma soda na maman Bijou Mabuta marge bobwaka biso marge bokima biso marge bobandona biso to lobaka bobwakisa biso mais biso to continuer ka travail to lakisa bino kake Tolinga Rabino Kaka. Maman Coucou Kouzaya, on est ensemble avec vous. Vous allez tellement belé, vous êtes la biso. Papa Nabiso, Gervais Luboya, na Royaume-Uni, et te pêche un peu bambote belé, bino tout, Bolinga Rabiso, Bobenga Biso. To sali voyage mo bembo ya molai to longwe ki sasa mbanzangu mulai to longwe mbanzangu to zon kende nkamba mulai mais to zo dédicacer bino to zo pesa bino bambote c'est que bolingo zali bino pe bozongi c'est la biso bolingo wana e ko sala biso tellement bien makasi on se retrouve na Gombe Matadi. Batangungu Banzale Mama, Batangungu Imputwa Congo, Batangungu Suisse ya Congo, Beto Babonzo Tunatwa Yangalala, Matoko Zindu Baba Mutaye Baleke, Matoko Luzangule Malu Kwetu Kwenda, Bandunga Luzangule Malu Kwetu Kwenda, Beto Kungungu Kwetu Tukwende, Batangungu Bataja Mufuma, Beto Kungungu Kwetu Tukwende, Sandu nyangungu sandu nyamwenya Mingula ngungu kaya kya sandu Ima biandia ye kubia mfuata Kubia nsaji la fete biwana Santa ngungu masa uvwa Inaja kumi tungi kusonga jo Matokolu sangule maru kwetu kwenda Matokolu sangule maru kwetu kwenda Kwetu kungungu kwetu tukwende
Banzangu, Tuka Mfumu Lutunu, Fumu Kinzomba, Fumu Lisengo Moka, Abedi Nganga, Pascal Ngaya, Zora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamashan, Gilles Benga, Bouda Dinombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et Tokomi Bongo Awana Gombe Matadi na Ista et Bomoni et Binomoko Misu Ezomona TV Eza Radio Tene Trobaki Tozo Tambola Tolobi Tobandaki Bipai Tobandi Tozo Keneti Kamba Mboka Yerusalemi Bomoni Binomoko Awa Lolenge et Teko Kutela et Bomoni Awa Istaba Nago Matadi Otangawa Olekawa Ovandawa et Otangawa et Mboka na Binope et appelle village na Binope. Et vraiment, yangoyo l'occasion, yangoyo Kenda Libana Mboka, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, au Kenda, la France, la Belgique, et le lot au Moni Yango Lisusu, à travers cette émission, il y a 3 Exa Productions TV de Yango toujours l'Axa Rabino, et moi, père au Tambola, et de Bita ingénieur, et merci ingénieur Augustin Kanina, et tout pousse-moi du bosso. Et ils allaient parmi les grands sites ils allaient qui programmer dans Nzela oyo photo nous allons tout tourner et voilà et toujours Koba Kibia Sidi ya kwe ngene Congo Kibia Sidi ya Congo, Dala Sidi Kintiona, Kimwa Mayemi Toto Miakubu Amenite Kae Kikongo Ndingeto, Kantintoni Mufova, Kwaika Kingalae Sonye Akadena Nyambiko, Kantifova Ningakwe, Sundiri Beni Santu ya kimuntu kia kungene Kongo Kweke na ye Kiaje Futulanga nusa kuyendwe Ngampasi wasituswa Kwa makanda makaka Ngeiwa bungulungu Nona kia muntu andwenga Kweiwe na ye Merci beaucoup, chers internautes. Awa tozaka toujours na Ista et bozomo na binomoko. Awa toza toujours na Gombe Matadi. Merci na bino boto talabiso. Merci partout où vous êtes. Bozolanda biso na ba palais, bozolanda biso partout bozali topesi bino bambote ebele vraiment ya mingi. On est ensemble vraiment et avec vous. Voilà, toujours Koba et toujours Koba toujours. Awa et toujours continuer toujours. Voyage Nabiso et puis mon bembo Nabiso. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Bino Bagnonso, Bozota Labiso et Oyebi Awa, Ovandawa, Olekawa, Omoni Yango à travers cette émission. Tike Labiso commentaire, Yebisa Biso, Awezali Wapi et Kosa Labiso tellement bien Makasi et tout Monique et ils ont suivi. Donc Oyebi Awa, Otangawa, Ozanandekwawa, donc il y a déjà Awa. Omoni, point de référence, vraiment au ticket l'émission on a commentaire et que ça la mission tellement bien makasi. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci Bandegotou, Bozo Landabiso partout vous êtes dans le monde, Bozo Talabiso Bozana et
Congo, boza na Congo na 26 provinces. Topesi bino bambote ebele ya mingi. Bozotala biso boza bongo na Congo Angola, boza bongo na Congo Brazzaville. Topesi bino pe bambote ebele. Et bino pe bozotala biso boza na Congo Central pesi sinawa. Topesi bino pe bambote ebele istande yango. Voilà, donc awa RDC ITP, voilà, et voilà, tu as ce faire RDC ITP, tout soit pas non, bon, tu vas faire la biseau, voilà. Ah, toi, on a ITP, donc ISTA, et donc il y a un professionnel, voilà. Voilà, c'est ça. Et merci Nabino Batutu, Bozo Monango, merci Nabino Batutu, Bozo Talango, merci Nabino Batutu, Botanga Awa, na Ista, Olekisa, Banchik Nayo Awa, au Voyager, au Kenda, au Moni Yango, Tikela Biso, commentaire, Tchela Biso en commentaire, et que ça la Biso. Tellement bien ma casse, tout le monde va toujours dans le village à Gombe Matadi, internat. Donc ici vraiment tout le monde va dans la classe, donc voilà, tout le monde IPT, donc institut et technique et professionnel. Voilà, ISTA. Voilà, on se Gombe Matadi, voilà. Nous sommes Gombe Matadi. Merci Nabino Batubola Nabiso. Donc pour vous rappeler que Gombe Matadi est une ville moko munene et zali vraiment ville et puis munene courant ezali et bazana makambo ebele awa et donc ba vivra vraiment lokola bato baza na ville donc Gombe Matadi donc ezali ville moko bozomona courant ezali ba logette ezali bazana ba église bazana ba hache bazana ba bar bazana ba flat bazana ba école minene bazana ba internet munene bazana ba activité ebele awa ba construction ba somba ba vanda donc awa na Gombe Matadi donc voilà yango toujours la Sabino toujours awa na Gombe Matadi bozomona ndenge bato bavanda basomba ezana mutu pa utaki sasa ye asomba mabele na yawa asomba lupangu na ye awa na Gombe Matadi et voilà et awa toko kitana biso comment. Perfectionné, makambo toboya kilobi. Et tout ça a toujours na Gombe Matadi, il pas y puis toujours continuer, toujours continuer toujours émission na biso awa na Gombe Matadi. Merci, bah nous surtout boyebi Gombe Matadi, au vendre na Gombe Matadi, au le qui ba moment awa na Gombe Matadi au tanga awa, au botela, au balela wa, au kenda, au ebia au vanda wa et awa na Gombe Matadi, vraiment Gombe Matadi yango sala biso sin et ko sala biso bien, tike la biso commentaire et ko sala biso tellement bien mingi makasi koleka. Donc on est ensemble et toujours awa na ville ya Gombe Matadi. Voilà, merci beaucoup Nabino Batutu Botala biso, merci beaucoup Nabino Batutu Bozolanda biso et Bozali partout au Vandana Gombe Matadi, aux États-Unis, au Vandana Gombe Matadi awa, aux France, aux Paris, au Vandana Gombe Matadi awa, au Canada. Donc l'opportunité en et Kalara déjà chaîne oyo et depuis Kala et Mexico Lelo et Namakasi et il y a 3 Exa Production TV donc qui a bon na Gombe Matadi a besoin de attention donc musique courant na bango distributeur na bango yango Kintadi donc il y a toujours na Gombe Matadi donc il y a tout moni certain
de Gombe Matadi. Donc, à territoire na bango et pardon, psycho bureau na bango quoi. Donc, l'aspect de l'institution na bango vandi. Donc, bureau na bango. Donc, à Gomona Gombe Matadi, ezali ma ville. Gombe Matadi, bozomona ba terrasse, bozomona baba, awa toujours. Na Gombe Matadi, ba moto pe ezali awa esala ba taxi. Donc, Gombe Matadi ezali ville moko oyo ko visiter, oko sepela kozala jamais déçu et ezali ville bombi pe batu ebele et bombi ba famille. Moni Gombe Matadi na yo et tikela biso commentaire, aimer, partager et liker et on est ensemble et avec vous et tout le monde va jeune fille, tout le monde va tonton, babo, banoko, tout le monde va tout ba activité activité et vraiment et tout le monde a la ville menée, tout le monde est l'institut et pardon à Gombe Matadi et voilà tout le monde est awa et voilà et tout ça continue et voilà et c'est que voilà je me rends et il y a un petit peu sur la pio non. Voilà, merci beaucoup chers internautes, nous continuons toujours. On a Gombe Matadi, nous tambola toujours. On a Gombe Matadi pour nous relaxer parce que Gombe Matadi est parmi les villes ya minene, on a Nzela ya Nkamba, parmi les mboka minene kenda sango et Gombe Matadi ezama na ba quartier et awa na Gombe Matadi. Donc Gombe Matadi soko yawa okozala jamais déçu na Gombe Matadi bazana ba hôtel, Gombe Matadi bazana ba flat, Gombe Matadi bazana ba H, bazana ba école ya minene, bazana ba internat minene, bazana ba université na bango awa surtout université na bango awa na Gombe Matadi. Voilà yango to ko laksa bino oyo tozali bongo na école pardon école voilà et bomoni et pezali et école le gola kan et kititi na se et mendiye peza kan na moni ba rideau est-ce que oza banda oza ba o ndiye za banda o elandi kuna ndiye ezali ba to ba to sa renseigner Comme un contrat, ça coûte la cima. Yesoyo, Yesu Zonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole, Ipambole. Prof, bonjour. Prof, où est Kondi? Hein? Et Penkondo. Et bon, Mengi. Menga. Menga. Eno Mengi. Menga zana sima Batima oyo. Ya ngwana ne Mengi. Ok. Prof, oh ndo lobi. Nani? Kondo. Kondo. Oh, école primaire Kondo. Merci beaucoup, prof. Ok. Ah, ok, ok. Prof, bana bazana ba salle. Pardon? Bana bazana ba salle. Ah, ok. Ok. Mais où est-ce banda ko eza? Ok. Ah, où est-ce kaya ba senya? Ok. Balingi biloko na
biloko akolia ye alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toikotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posameme tokolata mpona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons. Merci Naba Tutubo Talabiso, merci Naba Bonetou, merci Naba Ninganyoso, au Bazolanda Biso partout vous êtes dans le monde, Tozotam Balobi, 3 Exa Production, TV international, Balobi et Tozotam Balobi, Tokoti, série des provinces, et Tokoti série des provinces, et Pesabiso, ciblé Biso province Nayo, ciblé Biso ville Nayo, solo la Biso. Et vous allez dans les bons. Les Tokoti Congo central, ciblé biso ville nayo, ciblé biso province nayo. Et pour l'ingi ba kota na province nayo, ba kota na ville nayo, na territoire nayo, na village natal nayo. Salabiso signe et que salabiso tellement bien ma kasi. On est ensemble et avec vous tous au combat toujours et Nzambe azobate là parce que azo tambusa biso et puis azo dije biso toujours comme il faut parce que une de mo bateli une de mo pesi une de nyos et on tous au combat toujours et pona ko sala toujours misala voilà donc au nyoso bozomona o ezali quand il y a ba professeur donc quand il y a ba professeur donc bisika ba professeur ba vandaka donc nous sommes ezali quand il y a ba professeur donc ba professeur nous batangisaka awa na ba mengi na ba kondo bango nyonso bavanda awa mosusu batangisaka mpe na ba ista mosusu batangisaka na baekole mosusu bango nyonso bavandaka awa donc quand na bango yango quand il y a ba professeur voilà. Voilà, koto awa ba activité na bango mingi ezali kaka ba étude. Donc awa ba activité na bango ezali mingi ba étude donc ezali cité moko ya ba étude donc bana bayaka kotanga nde awa ezali bisika oyo ebimisa ba formation ya bana ebele bayaka kotanga bayana ba internat bayaka vraiment kotanga awa na Gombe Matadi nde yango oyo donc école na ba institut ezali awa et puis na ba université ezali donc ezali école moko de formation voilà awa tozali boso ya école Menga donc Menga yango oyo donc voilà merci beaucoup chers internautes et awa tozali totika école Kondo et Kondo école Kondo awa siko tozana epe mingi voilà epe Menga donc epe Menga et de tokota ipe na Kondo et tokoti pe na epe Menga donc voilà après tokoti na epe Menga tomoni ba bâtiment et tobima na biso pe kuna et na epe Menga voilà omoni epe Menga yango donc merci beaucoup otanga pe awa na epe Menga otanga pe awa na epe Menga olekisa pe ba moment awa na epe Menga l'école primaire na au secondaire na epe Menga ovanda pe awa na Gombe Matadi oyebi awa otanga awa tikela biso na commentaire omoni école na ndenge nini et baby to ebongi donc voilà et biso TV za radio te to la kisaka nyonso sauf en détail donc école et Kondo ya mwana na sima o elandi nde Menga
donc eza nkondo na menga donc omoni yango oyo donc otanga awa oyebi awa oleka awa ozala awa ovivra awa donc awa na école nkondo école menga bakangana et le reste bakan nyonso bandako nyonso bomoni ezali kan bandako ya baprofesseur donc Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Donc, merci beaucoup, chers internautes, Institut Menga Yangoyo. Bomoni to côté la Kikuna et na porte et toyeti à Tobima, Institut Menga Gombe Matadi Yangoyo. Donc, bino tout bomoni Gombe Matadi Yangoyo. Au vanda na Gombe Matadi, au lekana Gombe Matadi, au viva na Gombe Matadi. Benga biso et tikela biso commentaire. Benga biso ta signe de félicitations. Benga biso ta signe de soutien. Et que ça la biso bien parce que voyage les amours mobembo za molai tozo vanda bisika tozali donc nous sommes dans l'émission et voilà donc tozo continuer merci et merci na batu tout botali Gombe Matadi batu tout bomoni ba école primaire na bino bomoni ba école Nkondo bomoni ba école Menga et merci na bino tout on est ensemble et avec vous et tozo continuer toujours et tournage na biso ce que tu as mis Gotika et Gombe Matadi, tu as mis ce que tu as et Kamba. Donc merci, merci beaucoup, partout. On est ensemble avec vous. Tala Moussala, Tozo Selabino, Tala Moussala, Tozo Laxalabino, na public, na Mokili, Tala Moussala, Tozo Laxabino, Bande Konabiso, Bobi Mambo, Kao, Bane, Bele, Botika Mboka, Biso, Bande Konabino, Tozimo Kano, Yakolak Sarabino, Bamboka Nabino, Botika, Congo Nabino, Botika Kala, Mboka Nabino, Botika Kala, voilà, Biso Tokolaksa. Donc, Gombe Matadi, nous sommes dans la carte Gombe Matadi, et tout ce qui est Malembe. Donc, voilà, nous sommes dans la carte village Gombe Matadi, aux alliés parmi ma grand village, Nanzela, Yankamba, ma grande cité, on peut dire. Donc, pour les alliés, et Maïkoutou Kolobate, et tous les alliés, ma flat, les alliés, donc, il y a ma pang, à Soma, ma pang, na bango batonga na vanda ezali mboka oyo eyambaka batu ya 4 coins ya République démocratique du Congo batindaka bana na bango na bainternat bayaka batangaka wa bamisusu na baboulot imitation professeur donc mboka oyo ezali mboka ya betide donc ezali mboka oyo ya betide parmi na territoire ya Mbanzangungu mboka oyo ezali reconnu na matière ya sucre ezali awa na Gombe Matadi parce que awa ba université otoyebaka Istamushetu awa na Gombe Matadi et ba internet minene awa na Gombe Matadi ba école ya minene awa na Gombe Matadi donc voilà et toujours awa toujours continuer toujours que nous Botika Gombe Matadi. Voilà, merci Tokoba, Tokomiso Kofa, Zelana Biso Yankamba. Voilà, merci Batutu, Obatala Kibiso, Gombe Matadi. Merci na papa Gervais Luboya, depuis Royaume-Uni, Magoti Kibiso, Bobenga Biso, Bo intervenir Biso, Rosala Biso bien Makasi.
papa Guy Mayala na maman Marie-Louise bon intervenir biso toujours na Manzangungawa donc bon intervenir biso et ça la biso bien papa Gaï Kalamabi Marguerite Kala Okena Komarate Bengarate nebi comme Olanda Nebe émission Olanda Rango donc bon intervenir biso et ça la biso bien makasi papa la biso Agostino Luvangadio na maman Kati Luvangadio boroba ki boko intervenir biso to ça déjà déjà de 3e jour yango na Manzangungu mais to zo mona peka ba pelité et zo sala biso vraiment bien te bozali telme belé Emile Mwani moi la Majesté City, Mille Moini depuis Majesté City, moi na Oni Britannique, bon intervenir biso, tout ça na Manzangungu et au sala biso bien ma casse d'être tout ça qui n'enkamba donc tout ça qui n'enkamba donc merci au Tomoni église qui magiste voilà église qui magiste à Gombe Matadi. Église qui magiste ya Gombe Matadi. Voilà, maman jolie Ngumu, maman jolie Ngumu, tozali awa maman ya bana, tozali awa et toujours continuer toujours musala, boza telme belé, bozolanda biso, bolingaka biso, bo intervenir biso tozali awa na Manzangungu, ba agence ezali, ba ri ezali, ba wester ezali, ba monogramme ezali. Donc il va intervenir biso. Merci. Nabino tout qui message na communauté très exemple qui message. Merci na ba fanatique tout. Botali biso na Gombe Matadi. Merci Nabino tout la biso. Merci na ba o ba se retrouver. Ba moni Gombe Matadi na bango, ba moni ba école primaire na bango, ba moni ba université na bango, ba moni ba internat na bango. Merci Nabino botiki la biso na commentaire. Merci pe na ba Kolomboka. Oza mona Gombe Matadi moni mboka na en commentaire. Merci, on se retrouve après. Et Mokao Ezali Koya toujours awa Nanzela en Kamba, mais destination toujours Kamba. Merci beaucoup. Bye, 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 bye. Merci na Poroboda, Oazome Mabiso. Merci l'ingénieur Augustin Kaninda, le Moulouba les plus civilisés. Merci Nangamoko moi-même, votre journaliste, Papa Sano Bakada Kuba, Tambola toujours, et Longo Awa, ma longue. Océan aussi, la longue distance. Voilà, donc, combien de kilomètres? Pardon? 75 km. Donc, tu qui va parler, tu qui va famille, tu as la distance à 75 km pour que Bino, famille, Nabiso, il y a 3 exemples production TV, Botala, bon se retrouver, Bomona Mboka Nabino, Bomona Congo Nabino, Bomona Bandeko Nabino, Bomona Bisike Belepe Boleka, Bomona province Nabino. La parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé, et que mon cona lobi, tous on a nali le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Merci beaucoup, chers internautes, chers abonnés. Merci Nabandeko, merci Nabalandinyoso. Tolobaki pe to kokisi, to tamboli bandam banzangungu tina destination abiso
tokomi awa nkamba bomoni bamboka nyonso toleki na nkamba toleki afa tokoma nkamba tolakisi bino banzundu bavillage nyonso oyo eleki wana bagombe matadi baista batu tolakisi bino sikoyo ndenge tozali awa nayebi ke bozali kosepela papa Filimbungu asepeli mwana nkamba papa Agostino Luvangadio na mama Kati pe basepeli bana nkamba papa Paul Mafuta pe asepeli papa Paul Mafuta asepeli papa na biso Gimayala pe asepeli Emile Mweni pe asepeli pourquoi pas na papa na biso Freddy Kalidja papa na biso Freddy Kalidja yepe asepeli ndenge tokomi nkamba alors tala tozana nkamba bomoni mituka ezouta nkamba yango voilà oyo mituka ezouta nkamba wana bauti nkamba donc par kante yango bomoni tozana nkamba donc entrée yango tokende boye donc 17 km tokomi nkamba biso na moto tokosala plus ou moins 10 minutes 15 minutes tokomi nkamba donc entrée yango bomoni mituka ndenge uta nkamba donc ngala bino tokutana nkamba merci na bino tout boza wana pour kolanda biso merci na bake mission na dédié yango pe ya bakimbangiste merci na poroboda masa na biso amemi biso alongoli biso depuis flats hein ayena biso tiawa tokomi nkamba merci beaucoup nzamba bateli merci l'ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé tokomi nkamba nkamba voilà merci na bino tout botela biso tout boza ebele et tokutani ngana bino nankamba. Batangungu mbanzale mama Batangungu yiputwa Kongo Batangungu Suisse dia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindu baba mutaye baleke Matoko luzangule malu kwetu kwenda Manuka luzangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Batangungu bataja mvuma Beto kungungu kwetu tukwende Sandu nyangungu sandu nyamwenya Mingula ngungu kaya kya sandu Imabyandia yeko byambuata Mokyansaji la fete byowana Kanta ngungu masawukwa Inaja kumi tungi kusonga jo Matokolo sangule maru kwetu kwenda Matokolo sangule maru kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Sakazikale
Sengo Moka, Abedi Nganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Thomas Jean, Gilles Benga, Bouddha Dinombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide, Eno Yilu Lendo Lombanza Ngungu. Konso kuna tuki kani Kinsase, kani Matadi, kani Ngombe Matadi, Wakangungu kulendi lutakwe, Wakangungu kulendi lutako, Wakangungu bataja mufuma, Wakangungu bataja kiese. Batokolo zambule manu kwatukwenda, Batumanu zambule manu kwatukwenda, Etukungungu kwatukwende, Wakangungu bataja mufuma, Etukungungu kwatukwende, Wakangungu bataja miase. Abuwe yaya, Anga kukule, Wakangungu yaya, Amasawe, Inadia kume yaya, Inikusonga dio, Abuwe yaya, Yambungwaze section football. Oh, Clémichel Bamba, Mama Sala, Ye Mama Njuzi, Thomas Simba Kisalu, Ye Mama Nzeza, Allo Florent Vadia, Thomas Simba Kisalu, Allo José Kiangebe, Muta Franklin, Massaoua, Thomas Simba Kisalu. Sole, tatu, ya. Kibia sidi ya kwe ngene Kongo. Kibia sidi ya kwe ngene Kongo. Dala sidi kintiona kimvwa maye mitoto myakubu ameniteka ye. Kikongo ndingeto kantintoni mufova Kwaika kingala sonye Akadena nyambiko Kantifova dinga kwe Sundili beni Lusantu ye kimutu kia kungene Kongo Kweike na ye Kiaje Futulanga musa kuyendwe Ngampasi wasituswa Kwa makanda makaka Ngeiwa bungulungu Nona kia mutu ndwenga Kweiwe na ye Asidi ya mwengene Kongo Dala sidi kintione Kimvwa maye mitoto myakubu ameniteka ye Kikongo ndingeto Kantintoni muvova Twaika falansa ye
vila kene vutulanga mbuza kuyenwenga mpasi wasituswa pamakana makaka ngiwa bongolongo nakia muntu andwenga Abe? Aéroport en Kamba yango yo. O ba benga aérodrome. Aérodrome en Kamba yango yo. Baluki awa zone. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Nabino Batunyo Sobolanda Kibiso. Vraiment, émission Nabiso et Sili Awa. Merci, Nabino Batutu Botala Kibiso Kobanda. Naloma, Tito Komina Kamba, Tito Komiawa. Vraiment, merci, Nabino tout. Na remercie Bino Nzambe, Abate la Bino, Abomba Biso Lisusu, Tokuta na Lisusu na mission. Oezali Koya. Quant à moi, Nako Bossonate, Yako dédié, Yako dédicacé, Yako senga merci na ba oyo ba soutenaki biso to sala mobembo to sala voyage oyo. Merci na papa Freddy Kalidja, merci na papa Paul Mafuta, merci na maman na biso Jolie Ngumbu et pourquoi pas merci na papa na biso Ricky Bazika Japana et depuis Londres na molonga na maman Angel Dondo. Merci na Alain Panda, merci na Gima Yala et na maman Marie-Louise et merci na Agostino Luvangadio. Merci na Agostino Luvangadio, na maman Kati Luvangadio, Mave Loutete, et merci à toi aussi, Emile Mweni depuis Manchester City, moi na Oni Brittany, bah merci na à toi, merci à Mingi na papa Nabiso Gervais Luboya, merci na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni, et merci Joachim Yelengi Topesho Bambo Tebele, Nipa Osali Ozotala Biso, merci beaucoup Bozala Kiwana Telme Bele, merci l'ingénieur Augustin Kanina, merci na Boda Bodak, Oyatambon Labiso le motard, et merci na Binope Botali Biso, merci Pe, l'équipe Nabiso Pe Oyoba Dimaki, Kotika Labiso Toya, merci na Papa Kowe, Michel Bioko, merci na Fabien, merci na Bana Banzangung, et pour l'information, Constant Oyo, na sali pour na Okabwana Bino, depuis Loma, Tito Komina Nkamba, Nzela Oya Sika, Bazotonga, Eyeli Nzela ya Loma te. Eyeli Nzela ya Loma te. Bomoni depuis Loma Tina Nkamba, bomoni ate Sika Mokote Batongi Kanivo. Bomoni ate Sika Mokote Babwaki Mabanga, ate Sika Mokote Batimoli. Donc Nzela ya Nkamba, elekeli boete. Nzela ya Nkamba, e bandeli nampete. Nansonanku l'hôpital général et bandeli wana nde eye tozo luka sikoto yeba abimeli wapi mais donc tout le monde qui kije na bango na loise do bango place batiaka kije c'est que musale eza pembeni te donc c'est que nzela pe et l'équilibre bimela wana mais toko continuer mon prochain numéro kaka awa na Mbanzangu na territoire Mbanzangu tozo kende siko kozwela bino sikoyo banda mpete
ti place nzelango esukeli place pe biso tokosukela bobenga biso bosoutenir biso olingo benga biso osepeli pe na émission neti toza na mbanzangungu oza mwana mbanzangungu olingo benga biso tomona epa na bino tomona veni na bino quartier na bino numéro na biso ezali wana. Merci beaucoup nzambe abateli biso tokutani au prochain numéro. Bye 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 ciao.